Boyebi ete na mboka na biso soki moto ali na bosolo bakombataka ye makasi. Tata Simon Kimbangu abundela mboka baboma ye. Na boepe lokola baluki ngai na banzela nyonso po ete baboma ngai bazokoka te. Bampoisonaka biso toyaka epa Papa Simon Kimbangu abondela pe tobika. Baluki biso na mulili Papa Simon Kimbangu azali ko protéger biso. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV. Yamona, Faki, Bosana Komo Nama. De justice, asili kokone la biso. Yango na tango le parti Bokondama, Papa ministre de la Justice, attendre les convoqués, attendre une suite naïe, pour la sécurité, chauffeur, équipe union, assemblée na bango, beaucoup va voter. Parti. 1 minute, 2 minutes, pour que la mission se passe. 15. Bakoye bazali ko accompagner ministre de la Justice Moté na Congo la tata mwana pe monima monsango. Oh Congo la tata ya mwana moni monsango. Merci beaucoup bakopana ete bino bokozoka na mboka na bino biso moko tokotakusa mikili na biso yango lelo tozomona bakonzi na biso ya mboka azalaki invité. Malgré l'occupation épelée, à Sanignon, sur l'Ipapoka Koya, il y a d'autres pays, Papa ministre, son excellence Papa Téléma, ils sont à l'autre pour le faire un mot télé. Faki Liti. Naye na kombo ya tata mokonzi ya mboka Chibeton ko célébrer na bino joyeux Noël. Kimbangisme ezali religion yaba africain yaba tomindo oekei na mboka yaba paya ya mindele e ali religion oyo ekosala
fierté pour les Africains, pour les Mindo. Tata Simon Kimbangu aloba na 1921 bato Mindo bako dirige Congo pe Afrique. Boyali na ministre oyali moto muindo. Boyali na tata mokonzi boyali moto muindo. Boyali na mama premier ministre oyali moto muindo. Na toyeko tondo bino botondi pona ba prière na bino en faveur ya tata mokonzi ya mboka Faci Beton, ya gouvernement ya FARDC na biso na bawazalendo po ete kimia ekoka kozonga na mboka. Banda bobandi kosambela tomoni ete masasi ekiti kobeta na este ya mboka. Tata mokonzi ya mboka atondi bino botondi. Na enfin tokosenga na bino bosambela biso. Boyebi ete na mboka na biso soki moto yali na bosolo bakombataka ye makasi. Tata Simon Kimbangu abundela mboka baboma ye, lumu baboma pe ye. Banda tata mokonzi ya mboka anome biso na justice bazolukase koboma biso, bampoisonaka biso. Toyaka epa papa Simon Kimbangu abondela petobika. Naboye pe lokola baluki ngai na banzela nyonso po ete baboma ngai bazokoka te. Na lelo bokolanda ndenge nini lokola bakoselaka papa Simon Kimbangu makambu, bazoluka pe lokola kokosela biso makambu po ete baluki biso na mulili. Papa Simon Kimbangu azali ko protéger biso. Bakomi sikoyo koluka biso na réputation. Bosambelela biso. Tata Simon Kimbangu pe lokola asambelela biso po ete justice ya mboka etelema, po ete moto oyo azali na raison na ye akoka kozala na raison, na pe moto oyo aza na raison te azala condamné. Et à la terre, justice oyo ya bato ya misolo babola bakoki kozwa raison na justice te. Nde bitumba oyo biso tozali na yango, tosengi na tata Simon Kimbangu akoka ko protéger biso, akoka ko accompagner biso. Merci Nzambe apambola biso.
Voilà, koloba était impression na ngezali na tango ya kala papa zenga na lobaki papa simo kimanga lobaki était biso moko to kota musa mokili oyo mundela ko mundu mundele ezali par des évasions lelo oyo na tango ya kala tozalaki na ba ministre mindele mais kasi lelo tozi chance et kozala ba ministre ba tomindo koloba était lokola ba reconnaître église kimbangiste ezali église oyo pesa kimie pona mboka kasi ba ete bamata na source esika yemba ete tasimo kimanga vandi basenga kimia surtout que na est bakende kosenga epai ya nzambe mpungutu ile ndio tata simoni kimanga kyangani bakozwa eyano na bango wana c'est l'impression na ngai papa journaliste. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.